Et puis Papa Kasongo, merci beaucoup parce que Koulou n'est okende. D'accord. Ceux qui m'ont dit ça la malamu, donc ça ma fleur na e bravo. Bino boloba ike akolana na goma te. Bino boloba ike j'ai fait la main coupée sur la kakuna à couper. Ala le Nord Kivu. Attends moi de aéroport jusque là le biso qui wisa. Bita kura robinin alobi ngai naza originaire Milembwe na ebi ribere te na ebi kamera te kamera da bash. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakouikla par rapport à Évangile. Ok mes chers amis, mes chers frères, Tolobi Boye, Boye Kabiso bien. Tu combien en direct ici Boye? Monde Mobimba, Baza branché. Tolobi, la police a kosala musala sikoyo na kati ya terrain. Baza la police va outi ko prêter serment na Kitona. Bomoni va prêter serment. Bazo kota. O nyonso bozo mona bakolongola. Bazo longwa. Ba policier nyonso o bazo zwa mikate ya moto batie na pantalon. O bazo zwa ba mapa batu ya ba mama bozo tela ba pantalon zo vimba okomi lokola robot. Ba bazo zwa ba brosse da bazo tia akangi na seboyi. Estili pona bino. Et puis Papa Kasongo, merci beaucoup parce que Koulou n'est okende. D'accord. Ceux qui m'ont dit ça la malamu, donc ça ma fleur na e vrai ou faux? Merci beaucoup na Papa Kasongo, on s'en fait ça biso ma fleur. Na yoki na Top Congo, na yoki na ba chaîne 562 ba kei. Bokende libela. Voilà. Oza Kalina, kozonga te. Et puis tozo senga na papa, kota les sous na Barumbu. Parce que yebisinga na Barumbu, na Tiangu, na quartier Kabila, quartier 3, quartier 10, quartier 13, Masina, Bokota Kuna. Papa Kasongo, kota récupérer bango. Ce sont des hommes inutiles. Bakende, to rendre bango utile. Bakende ko travailler dans 2000 de plantation de canne à sucre. Vrai ou faux? Tozo ba sucre belé. Va travailler dans le plantation de maïs. Et pas à Mawaja Djoune. Ok. Ba signalenga depuis lobby na frontière. Ba péage commis bazo futa cher. Mais on to pesa na papa na biso IGF. To soutenir IGF. Peut-être au EBT. To soutenir IGF. C'est notre frère. Dikambo Mangwele. Aye, la sali, un mois à Pamba. Un mois à Pamba, Azana excédent, il y a 100 millions de dollars. Est-ce que c'est 5 côtés? C'est quoi la compétence? 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tu as combien? Et chef, Azali Moutouaza, n'a sentiment du peuple congolais. Alingi changement en Mboka. Mais papa et chef, dans la frontière, péage entre les provinces de Kwilu pour entrer à Chikapa, bazo fouti ça, Mutuka Moko, 30 000 dollars. C'est quoi qu'on a Mutuka combien? De Kwilu à Chikapa, bato benga na butu. Alors bato nyonso baza kata péage wana, baza contre le chef de l'État. Il faut pas kanga bango, vrai ou faux? Bolingi bo salir l'image du chef de l'État. Les voleurs. Dans notre Seigneur, chef, vous êtes notre espoir. On vous soutient à 100% par le peuple congolais. Nous devons changer la mentalité. RDC. Qui t'engage? Milonion Sobolanda qui est. Qui t'engage?
Balobi Kitenge soit promis que la coalition FCC-Cash ne sera jamais à l'image d'un cavalier avec son cheval. C'est-à-dire quoi? À lobby, biloko wane se kufaka. Kitenge c'est la bouche autorisée des partis. Ayebisi bango, tokosa la coalition ndenge nini au moment où insécurité na Kinshasa. Tokosa la coalition ndenge nini bobimisi bakata katanga. Tokosa la coalition ndenge nini bozolunga bokata milembwe. Alors coalition wana toyebi yango lisusu te. C'est-à-dire Kitenge Yesu à rejoindre vraiment les combattants verticaux ou faux. RDC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo Mohamed séjourne à Goma. Bino bolobaki ke akolala na Goma te. Bino bolobaki ke j'ai même ma main coupée soka ke kuna akufi. Alali le Nord Kivu. Atambolu de aéroport jusque là balobi soki 800 1000 km à pied. Azo pesa batumbote 10 km Yaya Toba qui s'attend 100 km Toba Kisi il faut to chamungwa 10 km mais biso to tche parce que aza muto amakofi mandomba aza combattant avec Tobanda kolongwa na aéroport à tangu type permanence makolo peut-être yo yebiete et razolo baboyazo sekalbina talaka monasa élément dangereux ayebinga bien à kombo na ngai na yango tolobi boye maintenant il séjourne à Goma Nord Kivu pour faire un état de lieu de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est et présidé par la visioconférence le sommet des 4 parties des Grands Lacs. C'est un côté. Sécurité zokota ndeko na ngai. Ba yebise ki bino lobi. Ba Swahili ba lobi na Kiswahili. Aina vile atuya onaka sécurité ya hivi. Sécurité hivi lokola Donald Trump. Na yebise bino ba Apache likolo plus de 6 à 8 Apache. Siko ba 8 Apache wana. Dala bontala bomona. Sikata jembeli na ba vio evandi likolo. Libanda. Sasa wamone liko wana te. Des sikata sikoyo. Dala ba sikata biloko balati ya ba américain. Ba robot ta obete na mutu edendi. Na ba écouteur. Ba caméra. C'est-à-dire soka kitibol. Robot ata beti bomb ezodenda. Ba sikata bakomi ba ro. Aya télécommandé na Océan Atlantique. Na moni sikata moko avandi sikoyo alali yango boy. Hein? Biloko ya Israël. Biloko ya Israël. Formation Israël. Fati beton, Fati bouquet, Fati kemona yawe, Fati kamvu, Fati kamvu. Lelo ndeko na ngai bolongo na FCC boya ko senga bulimbisi. Boleka na RTNC. Bosemba bulimbisi lokola bitakwi. To bolandi bitakwira lobby. Apanzi bolanda kiye. Bitakwira lobby nini? Alobi ngai naza originaire ya Milembwe na yebi Rubero te, na yebi kamera te, kamera za bash. Mushi. Alobi na yebi bango te. Botika ko semer des ordres na localité na ngai. Botika tam Félix a travaillé. Asa dans les bons. Pourquoi vous voulez créer des ordres? C'est-à-dire, ils ont conseillé vous c'est indirectement. Vrai ou faux? Vrai. Yoka. Comment est tombé dans le main de l'homme le plus populaire du Congo sans résistance? Fati Beton, Fati Mukwantombolo, Mohamai. Félicitations à Mukwantombolo, Mohamai. Pour Abanga Kelo côté. Bon nier les actions de Joseph Kanambe et Police Mwana Marcelin Tonton Moutouale pendant 18 ans. Kabila a réussi à tapoter tous les professeurs de l'université à devenir les artistes musiciens d'une seule mélodie, Raïs Oumela. Voilà, les actions sont visibles. Vrai ou faux? Les nouveaux professeurs, il y a une université, Oumela. Comme musicien, mélodie, Oumela. Tu es un grand professeur,
Bozo Fukama liboso ya muto atangi classe 3e primaire. Un primérien. Oya yebi kotanga ta. Oya yebi kotanga ta kombo ya mwasi na ye. Kombo na mwasi na ye. Prononciation totanga na classe Olive. Ye kaka Olive. Olive arabi nde biloko shila zo boy. Kombo na nga Olive. Ye kaka Olive. Ata 1000 fois, ata oye, ye bisa papa. Nazo jamais maman coupé ata o $10 000 que Kabila joie. Benga Olive, benga Olive. Roi. Baronne ozakandenga kaka re. Pesa bango ta 10 000 francs. Yango. Lobelanga Olive, Olive. Mes chers amis de la Bible, dans la mine de Kakanda, na mine à Kakanda, le peuple congolais met en garde et demande le changement de commandement dans le mine de Kakanda. Kuna pillage systématique na mine à Kakanda, ba minéré. Il y a un colonel Katakatanga. Colonel Katakatanga, comme on a monsieur colonel Mouteji Katakatanga ne veut pas des autres tribus. Ils ne veulent pas de Major Lucien et Maurice AC qui travaillent pour le compte du chef de l'État. Yo, colonel Mouteji Keba, colonel Mobimba Ayebi Swahilité, Ayebi Lingalate, Ayebi Kaka Swahili Bora. Mikoyo, azo suba na ba pantalon. Ndeba colonel obozoke ndeko tchele biso na kati ya mine. Un colonel azo suba na ba pantalon. Je te mets en garde. Lobby akena Kakanda azo tabatuzo. Major Lucien anenda kulifunda mu Facebook. Afundinga na Facebook. Yoka. Ngana za Facebook. Yo, keba na yo colonel, to kolongola yo, colonel wana Muteji. Oyo zo sala désordre la mine. Tozo mettre en garde. Merci beaucoup na Kasongo azo sala musala kitoko. Merci na ba général Nyonso o bazali na obédience à chef de Neti Mbala Musense. Il est derrière chef de l'État. Neti Ilunga moko ya JR. Merci beaucoup. Alobi toko battre le chef de l'État. Na biloko na ye, na ba sapato na ye, na ba sani na ye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était accueilli comme un prince à New York. Tout le monde en chantant et en dansant. Faut-il meilleur président de l'année. Et c'est Sengote. Sans formal. Bazo Tunabiso, Nagoma. Ezali Kayen na Abel. Mais Abel Oye, Wabi Kayen. Kayen a bino Moyibi. Nazo répété un peu pour bien. Mukonzalinga kita. Groupe Moko Boye. Et Tuni. Papa. Et Matisse na Babandero na Bango na Banani ya INC. Tozala ki biso mibale tozo tambola place moko Kayen na Abel. Mais Wabi Kayen. Kayen Moyibi. Kayen assassin. Mes chers frères et sœurs, je vous annonce, même 1 centimètre de Yamilembo Kokendete. Voilà. Basi, ezali, deuxième jour, Félix Akola na Milé, Bakome Mayena Thibaut, Bokomona, chef coutumier, Bazawana, mobilisation juste au Zénith, Balobi Tokome Mayena Thibaut, Akobaluka Milembo Tina frontière. Yo Mutozo Tambusa, ba chantage ke babotoli Milembo, Bake nango wapi. Et ça m'a belé na biso bango nde bakopima le nyanga na kata le nyanga na kata tokoyeba ba nyanga na kata nyonso à travers leur nom Robert Rwenzori Kilimanjaro Nyarugabo Rwakapuba Roi Rosar Wakaka nyingi wana kombo ndengeni. Eso si ça papier Mobimba, eso kende rapide. Merci beaucoup na coalition entre Bahati Lukwebo na IDPS Kito. Bahati Lukwebo Kito. Toyambie. Onyo Sokoya avec vision chef de l'État Toyambie. Ok, merci beaucoup mes chers amis, mes chers frères. Redynamisation du parti et implantation du parti. Augustin Kabouya
pose la première pierre dans la construction du siège dans la ville de Kimpoko. Et ça, c'est un côté. Mais Kimpoko, tu as le deuxième siège dans le village. Tu déjà Tonga. Et puis annoncer, oh Nyonso, à Pocha, cellule na parcelle na bango, à cause de la récompense. Tiens cellule, tiens drapeau. Porte par porte, on va évangéliser comme des témoins de l'eau. Porte par porte. Ndeko, nous sommes les descendants de Kipambita. Nous sommes les descendants de Kimbangu. Kimbangu oyo, bao baliaka bakuisite. Kimbangu oyo, oyo tambola makolo. Liputa. Oyo liputa. Oyo ba mindele ba bende ba belge ba bende liputa. 25 koto 25 koto. Bata la soka za moi subie mouvali. Bakokate. Le grand révolutionnaire Kimbanguiste. Tozaba descendant. Ya Anwarit Negapeta. Oyo. Baya pour violer virginité. Alobi non, akangi makolo. Babendi babendi alobi, je préfère de mourir que vivre à genoux. Akangi makolo. Mais bana Kishasa. Bana $10,000. Ah papa tikangate. Lumba lumbe. Mata mata. Ah koya. Azo répéter parce que bana porte ba katana ko seka. Bana répéter wana melaka jamba na tongo jamba te. Esprit amuki. Ndeko. Nazo ebiso Anwarite Negapeta boyebi ete Clémentine na Isiro. Balandi ba longange. Tolingi tomona kaka virginité. Alobi je vais mourir pour ma virginité. Je ne dois pas confier la Sainte Catherine. Akangi makolo. Ba 50, je vais mourir. Akangi. Basoko kaba kotisa, ba kotisa jamais. Mais alobi na kokufa. Si ba bete masasi ba tira ko kotisa. Mais ce que ça va na Kinshasa, pesa kaka $10,000. Ah, papa. Papa tika na moko te. Azula kamunde la zolia. Beta moko te. Lumbe lumbe. Wete wete. Oye koya. Et quoi ça tourne papa? Malembe te ozobonde tumboni. Nous allons continuer mes chers amis. Nalinga cité. Nalinga kaseko bato bazoseka balobi non. Politique comme ya imu, ya koseka. Politique eza kozwa pancréate, ozingando, obomi, oche mwamba, ozina pancréa, ofini na kati. Siko pesi ba comédien balia, comédien siko ba komitala mabumbu. Noko ba patron. Ba comédien nyonso ba komi nzoto mike botala libumbu. Ndikila siko zo kende pa maman Denise, maman ambulance, pesa biso carte ya santé. Merci beaucoup. Nous avons constaté l'arrivée des investisseurs congolais qui sont Kabé de luxe, Kabé Wabambi, Kabambi Wabe, Toyoki Piero Wetu, Toyoki Kansebu, Sergi Kassanda, Cardozo Wamwa Bacardo, Toyoki Wabukeba Wabushadika, Alma et Pascal, Zonga et Zahir, Maweja June, Basangani Nandeko na Bango, Mutombo Dige, Balobi, 500 sacs à Massango Zokita Nambushimai, et Zoya Boy, c'est-à-dire décembre à Boy, Ishima, Bana Kicha, Bana Mbushimai Bazo Senga, Misalate, Ishima. Vous voulez voir alors bakolia ngwande zo ba sumina bilamba etalingati Félix Antoine Tshisekedi lo momuko antombolo nazo sengela ba congolais katana ba moni beton na beton kata sikoyo boakele bango kolia so ba kosumbana désordre etalingati bonga na yebisa bango tonga ba tonga na ba toilette publique bango balingi ka pressé na décembre ba hamburger minene wana esala bango libumu pasi IDPS viva. Mabundu ezoya yuti na mibi. Mabundu fati. Misa tu 500. Ya minene wana. Okalingi misa tu batie pembeni. Mwa pondu pembeni. 7 bula fufu. Ya. Boko sumbandezo. Awa tolingi toshite. Merci beaucoup. Tolobi boye. Monsieur Kabila voulait voyager en Angola, mais il était interdit de voyager. Ah, Fati, tu n'as pas qu'en Angola ou Zoboy. Tu es un criminel au sommet de l'État. Tu as fait 4 crimes contre l'humanité. Obomi Chebeya,
obomi Arima Tungulu obomi Arima Tungulu boyebinda akufa bakanga esinga lokola Jésus de Nazareth na te maboko abandi ko bete makofi mutu alembe asali boy ale bafongoli basinga abete mutu na se akufi image ezali abomi Shebeya batrangle na basashe mutu asimbaki bilamba makila Shebeya kala la kalao aye wana zoya na milambwe Kabila asali massacre ya Kategelai bomonaki ba fausse commune makila ezotanga ba ya bibembe bazokende nango nani na maluku bomonaka te kobosana te babomi ba combattant vivant c'est plus que le lion okokende na kati ya zamba lion asameli aliaki na ye muntu atondi mais amoni yo boya esquive yo mais Kabila ye na permanence ayi de pes akangi bakadena minini apasoli ba vitre abwaki batu baziki coup sur coup alors tokotika ye na Shadar tokotika bango ata mukolo moko ce sont des gens qui ont pillé ce pays c'est-à-dire soki bameki na loi sakata na minako tokosala libulu ya mulai tokotisi bango nyonso vivant tofiniki tosali mire ya munene ale tokomi les hommes qui ont pillé ce pays tokobanda koya kosambela wana référence tozoya kobwaka essence moto. Ok, mes chers amis tolobi boye interdiction à Rouberwa au conseil des ministres d'y participer. Oui. Mettez maboko. To déconnecter. Azarwa. Rouberwa. À kokota les sous au conseil des ministres c'était. C'est fini pour lui. Soi-disant pasteur. Ok mes chers amis, la famille Makanda Pinga veut rencontrer le chef de l'État. Bazaba 13e parlementaire. Le chef coutumier de Bakwalongi. Le chef coutumier veut voir le chef de l'État. Mais Bazaba Baza toujours empêché. Yo Moutozo empêché Batu. Batiaki yo conseiller pour empêcher Batu. D'ailleurs, au Bunda quitté. Boyen à 100 jours. Je vous connais très bien. Nakotanga bakomo na bino lobi na boyen na liste na bino. Tous les conseillers, bozolo nga musala zo ba bino musala soko bobengi ngate. Bozole bino moko. Na lobi na kotanga ba conseiller nyo. Oyo bakolonga musala. Na zo bisa bino ke ngai babenga ngai. Ba pesi nga bakombo. Nakotanga bakombo na yo. So kombo zali musala yo si. Boye kole ba biftek. Vous avez ah on a signalé ma combattant nyonso place nyonso to komona conseiller na biso I de pes oyo atelemisi jeep toye to botoli jeep to kana ngona limé ya na zo répéter vous avez tranga maboko te na soko te na bino oyo conseiller nyonso to komona na bar ata na bistro mutu kaisa libanda to fongoli to kati basinga to kumbia ngona limé akotango na mako vous êtes en train de jouer avec le feu ngai na kufaki na Saint-Michel na kufaki na Saint-Michel babeti ngai gaz afara fara botu na kameri babeti ngai gaz afara fara na kufi bakela ngai na krota mama Maria bape mwana balobi bozo ebembe wana ebembe fongoli miso ekimi na sima ebembe fongoli miso ki siko lelo bino bokomi kola biftek bozolo ba yejili wana zomela jam ngana zomela jam esprit amuki oh jila mela ka shikata na tongo yoso moni ngana meleta shikata je suis intellectuel biloko na loba Kabila ko loba yango l'empire Louba était fondé par Kongolo Mwamba un héros légendaire qui a groupé plusieurs villages. Kongolo Mwamba avait trois enfants, 2 garçons et une fille Louenji. Par la méchanceté des garçons, on a donné le pouvoir à Louenji. Louenji s'est marié à Ilunga Tibinda, qui apporta l'organisation de Louba Chelunda. Nous sommes des oiseaux de même pli. Si quoi biloko Kabila ko loba. Si ya ko pouvoir. Le peuple congolais c'était un investigateur. L'homme est devenu Lukuniso. L'homme est devenu chien méchant au Congo. L'homme est devenu Lupius. Lukuniso, qui vient du mot Lukunya. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre Lukuniso? Il faut qu'il ait la bolingo, gracie, l'amour du prochain.
L'homme c'est un investigateur. L'homme c'est un rechercheur. L'homme il faut la moukana tongo 5 heures à Kende Koluka. Et ça bon côté? Oui. On nous a donné la Copperbel. Peut-être que tu as vu Copperbel. La chaîne de minerais, n'a produit commerçable. L'or, l'argent, cuivre, étain, manganèse, malachite, biltanium, uranium, nyonso nzambe apesi biso na Congo. Et puis à bakisi ya suka, mwasi kitoko na tibele. Si vous avez que Congo est béni, Congo est béni. Mais l'homme congolais azoye bati alali kaka na ndako nzambe tiero. Yahweh sala ye, Yahweh sala. Yahweh sala combien de fois? Apesio mai courant biloko nyonso, apesio or diamant cuivre. Alobi péché. Lève tout dans un côté au kendete. La muka banda ko luka. Eza bongo te. Eza bongo. Lelo biso babanda ko benga biso bagayari zero. To banda ko tambola chemise nyonso njuluka. Basapato ezate balobi tozo l'extérieur. Mais na IDPS lelo tokomi ba patron. Western eloko pa mondo mobimba. Ata ba futingana na IDPS te Nzambe likola sa futingana Western. Beta maboko Nzambe. Notre tête qui appelle l'extérieur ça qui n'existe pas. IDPS viva. Na yango nazo chiter. Wapi nani? Dieu merci. Dieu merci. Matisa ngo siko likolo. IDPS viva. Viva. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.